Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Donc elle a combiné deux choses au même moment, mais elle n'a qu'à t'en moko. Alors si cette relation ne marche pas, Rita a perdu deux personnes. Donc à perdre Mobali, à perdre des réalisateurs, puis Mouto à Bousta qui est dans les médias. Elle aime les médias. Si retour aujourd'hui tu peux refaire ta vie, mais sans en poser dans les médias, on a une caméraman, il y a facile. Mais si, on tout va pilipiler mon candidature. Donc caméraman, il y a Yomo, il y a au montage tout, il y a au conseil les lourds. Et ça perturbe. Non, c'est la ère. Non, Néné, on n'encourage pas. On dit que l'homme tout en tout Salaboui, Tika Beauté à Salavine. Le problème c'est des abats congolais au milieu de débat. Basangani, Basali Association. Rita a besoin d'aide aujourd'hui. De sa famille, il y a des gens il faut saluer ma live, il y a immigration, ma live, il y a ma bordure, il y a rotal l'Israël, ma limite, il y a ma kamunaï. Parce que si on a elle souffre. Il y a un Dubaï, il y a une notion de dépression. Au moins, n'importe quoi, tu me souffres. Si tu m'appelles que Peignet, tu as même Canarita. C'est que je peux Nénéa, je vais t'expliquer un truc. Quand on est dans une relation et que tu te donnes à fond et que tu t'investis dans l'autre, les jours ils partent, tu as même du mal à refaire ta vie. Très mal, oui. Non, mais on a lobby, ça fait très mal, Nénéa. Toi, tu peux avoir le courage de te relever dans une déception après 6 mois, après 2 mois. Ils n'ont jamais refait leur vie parce que... Oui, Nani, problème dans les années. Je suis très d'accord. Au moins, on est d'accord. Les gens passent relation, relation, très d'accord. Mais quand on a comment on a battu ma baie, tu vois, era muto besoin d'un lien à moi dans la carte. Au commando, il y a Rita Netibo, beauté à bala. Dans Rita Yé, même si il y avait beauté de banis. Très bien. Donc, quand il y a Rita, toi, tu as beauté par un frère, on a mis ça. Oui, on limite la vérité. Non, c'est là. Tout le reste de vérité. Tant que beauté a préparé à Salamamnaï, avec nous, on a Rita. Yoka. C'est plus facile. On dit les lois, tout le vérité. On dit les lois. Quand tu es dans une relation, sorti pour Kabouani, c'est apaisant de savoir que tu vois un néné, se refaire vie, il n'a pas se refaire vie. Ça, c'est autre chose. Même niveau de douleur, ils sont différents. Mais c'est très difficile. À peine vous vous séparez, à peine l'autre est engagé. Donc, il faut consulter. Mais après, je fais ma vie, je ne parle pas de ça. C'est pour ça que je te dis, ne prends pas ton état d'esprit. En fait, il y a le cas. Dans état d'esprit non mental, comment transmettre à d'autres filles, pas seulement Rita. Rita, Monica, mon repose dans les réseaux sociaux. Rita Baza est belée. Merci quoi, Rita, mais ça. Et là, on s'est là, on garder silence. Oui, mais les réseaux sociaux, à tout moment, les réseaux sociaux, et bon, ça est l'autre. Pour Rita, ça a beau. À ta beauté, on a normal, pour la moine, on t'a souffert. Pourquoi on t'a fait? On t'a dit que soit sur une Rita, on est dans les réseaux sociaux et qu'on crée un problème dans le mariage. Beauté pas sur la vérité, parce que si on a mis en voiture, on a non, era. Les jours en gros, à même qui n'a la picha, tout la picha, beauté à la guide. Est-ce qu'il faut que vous très très bonne relation, mais vous avez pété. Exemple, quand on a pété, exemple, ça musique, exemple, ça parents,
biso na papa biso aboye na nga na 2 ans. Mais si na koli bo na mona bongo sika ba discuter to quand tu passes un problème te. Na mona bongo sika ba discuter te, na mona bongo preuve année maman langa, matanga ne ba sala ngoko papa langa après 30 ans la séparation. Donc so bo tina mutu bo ça lié à vie. Ko ça a été on blessé mudinga on a ton relation na accueil, il y a pas ça a été à blessé. Bon garder relation et un respect. Pour Rita Salwana et ça manque à respect. Atako soki Rita ndimi kozonga na beauté et que beauté a couché na sous Rita ndesoba. On va pas yoza kina na ndako atiki ko bala mwasi mususu. Yebi sama soki meketa papa moi na mema qui est na voiture. Faut obéter dans les réseaux sociaux. Quand on bête dans les réseaux sociaux, aye pour détruire niveau la beauté. Oui, je pense que ma conscience au plus ça, ils ont très bien. Ils ont un habitué. Au moins, en réalité, tout se fait en poto. Là, ma conseil est mon plus, mon pays, dans Liban, là, il y a Europe, ils ont très différent. La réalité, elle est celle-ci. Au moins, il est en poto. À 2, on a une. Plus de 30 ans. On va calculer l'âge. Yoka, à 2, non, bien. Est-ce que vous avez piqué? Vous avez combien de balles dans la poto pour Kabouanate pour la stabilité et la vie de famille? Si on mon problème est animé. Là, on a un conseil, tout le temps pour ça. Il faut adapter la réalité autour de la photo. Et je ne pense pas qu'il beauté, Bazana Moana, soit on a besoin d'aide du Morocco et pas Rita. Malgré sa folie d'amour vis-à-vis des beautés, alors c'est la autorisation, tout le temps, ma vraie version, à rebattre la coquette. Mais les réalités où ils ont la poto, je te dis qu'ils ont niveau de sous-sous. Si on faire comprendre biso, le roi réalité à poto et ça dit que beauté na Rita, babazonga. Il y a un peu expliqué. On va dire Rita, Rita c'est un peu on te met sur bâtiment à âge. Pardon, pas qui tu n'as rien. Oh, mais nous sommes qui passent au bout de la minute. On va te yo kiloba. Wow, kiti ni ba aussi masimo. Bino bozaka aborder mon truc on a pas de temps. Teme RAP, moni RAP ne azolo banene ya. Alors ba pe mabete, moni poto eza la réalité nango. Na landi début ya era, nenga lobeli par rapport ya image au beauté à côté la Rita. Pour beauté za homme de médias, Rita la ibomoté. A mérite na média. So facilité moni oyebi musala on doit travailler nango. Stress ya caméraman na ya monteur. Parce que ça a dit sur ma case par présentateur. Si c'est Rita déjà comment il a moins facilité wana. Alors tant va beauté na beauté. Tu penses que on a stress. Stress ça soit évi aussi maîtriser en les la TV. Ce qu'on est sur l'écran la TV, biso tous d'accord na monter parce que c'est officiel. Na bien na comprendre ye. Na problème na la beauté. Na Rita eza wapi. Problème na Rita eza papa moi nous te supposé papa moi nous. D'ailleurs nous to boboti na efo linga kaza bien. Po bwana mwana kati. Boza lié à vie. Papa moi to supposé quand même beauté. Papa moi no muto est sérieux à voiture te omemié. Est-ce que peut que mon bali wana comment marié? Kolongola ngo soit déjà me maquillé. Kolongola ngo sika me maquillé. Koya ko nous sur les réseaux sociaux. Intention à Rita zani. Intention à Rita zama parce que Rita a bon ça peut que beauté pas bali muta média. Beauté pas bali muta média. Intention à Rita, tu comprends ça là, faut avoir bakena même qui beauté. Moi tout na bakali est une vérité. Elle a dit si ce bakali moi est une vérité. Beauté ça a été la vie sur la voiture ça l'a été. Beauté ça l'a été. Toi là il m'a épiché à Rita. Na bien, biso nyonso nde toza boye. Eh bien, mutu nyonso na mokili azana problème ça qui passe. Chacun de nous a ses problèmes. Mais on doit encourager parce que n'habite parce que la TV peut pas avoir un problème pour les caméras Rita na beauté. Aïe n'a pas na réseaux sociaux té abunda il y a problème mais tu encourages à m'abêter. Tout comme ça té on comprendre Rita. Il faut faire un ensemble de tout pour comprendre les réactions Rita. Rita Balaka, Ibala Nekoufi. Ça veut dire qu'elle a échoué dans une relation où elle a tenu. Elle s'est relevée. Elle a fait la relation d'ailleurs parce qu'elle elle s'est relevée. Donc, il y a une logique. Quand on a des détails, parce que. Il faut qu'on ait des détails.
oui, la vie, surtout dans le domaine de la trahison, dans le domaine de la bolingo. On n'a pas tous le mental de se relever 2 ou 3 fois. Mais pourquoi on a la peigné, Gas? Pourquoi on a la peigné? Arrête de dans lobby, oui. Dans le lobby, oui. Essaye de me comprendre, parce que tu fais semblant de ne pas comprendre. Tant que je sois exemple, tant que je sois exemple, il y a Péniel. Qu'est-ce que le problème de Péniel a à voir avec l'histoire de Rita? On se relever. Au lieu d'avoir qu'on se relever, qu'est-ce qu'il y a à comprendre Rita par rapport à ça? Ce qui m'a dit, on a un problème vie familiale, on a réseaux sociaux. Il faut noter la situation. Donc on comprend que c'est là, era lobana. Idée na usandé. Oui, néné à maman azoloba. Oui, on fout la dossier, nous sommes sur les amateurs. Parce que on était face à Yanoualé, nous avons comparé un exemple, exemple, quand tu es dans une relation, au Babali, ou échoué dans le Bakali, ça te met par terre. Peu importe, mais parce que ça dit pas le Moraki. À quel moment a eu beauté? Il s'est relevé. Beauté a dit le roi Beki Moyesika, la vie Aïda. Parce que tu as dit beauté, les mots. Moi, je connais beauté depuis 2015-2016. Tous acquis ou qui me regardent la pandémie. Donc, il y a des détails que moi je ne peux pas donner. Avec le roi souffle et Yassika. Il y en a le barra. Sauf qu'on route dans la relation de similité. Soit temps, on se consoler et on nous. Moi, quand ça va pas, je crois que passé de Rita, elle a comblé les vides avec beauté. Et beauté partie, beauté a quitté Rita avant sa Rita. Rita te réalité. Beauté a construit une nouvelle relation dans une relation. Donc, Abimana Sima, la porte de bout, Rita s'est retrouvée, Babeki et Zate, Nakobamba. Il y a une question à 40, pardon. Rita n'a beauté à Babalina Yanini. Ok, mais nga siko na yebi relation ya beauté parce que nga na yeba nga na kinano ba 2015 na yebi relation ya beauté na coquette depuis 2015. Ba bi relation ya beauté na coquette depuis ba 2010 ya ka. Nga siko na yeba yango depuis 2015 na kuta na coquette na matongi. Oba ba singa na travailler na poto na poto. Na mina poto sala na poto na no kuta na coquette pour la sua caméra. C'est là siko, au boni siko na minute oyo. Bino ne vous dédonner ce qu'on Rita dans la folie à Zousala. Parce que, il y a autre élément qui Bodé a utilisé Rita. Elle a exploité les tons de Rita pour asseoir sa relation avec Coquette. Alors, dis-toi, une femme comme ça qui est échouée dans un mariage, qui s'investit, qui te donne un enfant, qui t'ouvre sa porte. Hypothèse que Rita Zaki femme mariée dans la là a trompé mon bal na beauté ma mère ou tu n'en pas. On a l'objet tromperie na yé. Oui, c'est là bon. Quand on a dit qu'elle échoue qui dans mariage n'est a joué beauté le quoi Beki. Non, à ça qui dans le mariage a sali infidélité. Parce que on a ce qu'on a qui infidélité on les a qui poussé na beauté. Beauté tu as dit souci infidélité voilà. Automatiquement tu remettrais en cause yo aucun problème moi là tu bala. Bon. Parce que yo ne peut faire couler relation. Et dans la même relation, yo détruit, yo qui vous lamba relation non passé. À un moment donné, vous la comédie. Il y a aucune personne là. Et puis ça fait là. On n'a pas tous les mêmes mentales. Nous avons utilisé la poste la mazemi. Il y a pas de ma passe. Nous sommes là pour pousser dans la salle d'année. Nous sommes là pour quand même ça vous décider. Mets-toi à ma place. Oh, petit tala, il y a tala. Toka bona na bolingo parce que to sala ni baere. Toi utiliser na kate. C'est bon. Toi utiliser na kate. Nous va tu vois, moi je suis ouvert, je préfère la moyenne film ou pas impoli, je préfère quand on voit un détail. Il n'y a pas plus forte trahison qui se sentir utilisé comme un parapluie ou un soutien. Surtout dans la négociation, qui sont juste qui va pour tout. Moi, ça va être envoyé à un donc qui est bien. Un dîner, mais le mois, 9 mois, mais il y a la carte pour le fils de mon tout. Bonjour tout
tout le monde. Ramsès c'est boni na katiote nene ya boni. Bongo te era lisolo eza boye bakali mwana roi. Rita azalaki marié mobali nakotaki prison. Ndenge ezalaka kaka kopera na ndenge po bolingo bote na Rita ngala moni ndenge ezobanda ngande témoin bolingo wana bazana bazoyokanga. Rita lere ameki muchopi ya bote aboyita tala mwana mpona ye alingaki te ndenge alali na bote ale azongela so papa bana me asalaki ye mabe mpo anosaki moninga azalaki na prison ozomona babaki karma nde balali na bote asepeli na ye na bote ozomona asepeli na ye boyi na ye bima na mibali mibale bomba asepeli na bote bandaka bolingo yango aboyaka papa bana na benga yebisa efekte ke nalingi susu te mpona trompe oyo mpa ya boyeboyeboye na prison voilà annonça mobali séparation mobala na prison lisolo nde eza bongo sikoyo bote mpe apesaki ye mpe bespoir mpe mbende bazalaka na ovanda na yo oza mwasi na nga vie parce que mobali ana bala Rita abalema mariage papa abalani mabota 4 nde ezala kaka mama ameki mbinzo mosusu asepeli na liyanga mayanga ana ezalaki kitoko makasi sikoyo achange ya vie ebite mbinzo na badekoli eza bongo te nakela nkota liyanga bote mpe sikoyo atiaki bassurance ebele ke na ovanda na yo mwasa vi na ngai boyeboyeboye fo tu peux te condamner mwa bote image moke mpo epe atiaka mwa Rita mwa bassurance wana mpe Rita tokondane kunde Rita femme infidèle non mais ye izo comprendre te ye asali infidélité mobali yaki prison azalaki marié aye kotrompe mobali asali infidèle oui oza na raison yoka nenea la asali infidèle sikolo ameki liyanga aboyi na ye te ayeteka acontinuer ozocomprendre abi aboyi abenga mobali na boyi na ye bakali nzembo asalela ngo nzembo zena mari susana nayibi falanga nasobeli yo lopango nakoti prison obali mondele okuburita sale su mabe makasi fere pa yemba te na nsima na nga okotisi mobali ye mais sikoyo ye asali teke aobima na de homme aboyi moko mpo nayebi te so ocomprendre na prison En fait, yoka détail ezalaki boye ntango babandi kobima butu eke noko aza te mpona kopréserve image ya beauté parce que beauté falaki de kovanda epa Rita ifali baannonce na mobala na bolo oke tokabwani nga nakomi na mobali mosusu donc normal ben oui ezalaki bongo ye alingi na ye mobali aboyi na ye mobali mosusu alingi na ye bote aboyi na ye akotisi ye mobali na ndako alingi te eza baje bamakangu nalobi nabi nene ya yo ozonga comprendre Rita te question soki mobali na bakangaki akendeki prison seke eza prison ya liboso te combien de vie akenda kuta toki na kozwa na fiche na ye totala baprison comme ta potaka bacondamnation ngo bade oyo basilaka ezalaka combien à un moment donné il faut une petite chose pour décanter un nouveau départ moi si tu as pas de prison 3 ans asilaka o kaka c'est goreti kaka donc mais oui oyeba tele mosusu bapesaki oyebi era bisoza mosusu azobia mosusu 5 ans 8 ans on sait jamais ngai kutu ata nga so nazwi 2 ans mama yena Nabia jamais oki monkwasa yango tele mwasi azalaka fidèle ata mobali na beti tomona basi mosusu bamobali bakota baboloko 8 ans zeli mais ye siko eza ndenge moko te ye alingaki na ye lisusu te ye alingaki na ye lisusu te yika na ye alobi bongo te alobi ke amoni déjà ke azalaka na mobali marié alali na mobali mosusu mpona ye alinga kata relation wana parce que amona mpona ye asali mabe moko jamais kocontinue relation na tata bana na ye teke atrompe apréféré avanda na bote aboya mobali na ye ok voilà tozela net na ka oyo siko tolongola eza na ka teke ya ndumba yeke na kake mwasi akotaki mobali akoti prison ndumba zela siko tolongola siko ka net ya mobali wana tocomprendre sujet ndenge bandelaki ife zela toki siko sujet ndenge ezalelaki siko na ka ya bote na Rita lelo nde Rita amoleka na bareseau sociaux mpona makambo nde na bote bref toyebi bote abalaki ya coquette relation na bango mpe ebanda kala eza ndenge peut-être ke ayaki poto ayoluka vi na ye bakutani mpe na Rita tokoinside yango bongo siko na ka oyo Rita amoleka bareseau sociaux mpona kolobela mama bote tandis ke bakabwana bota
osasani mabe wana mabe normal soki exemple so mabango to bezalaki ya solo bozalaki amemaki bino na mabote d'accord mais ya loba ebongo eza likambo moko bon eya likambo moko akoki koloba ngo te parce que rédaction na ye na bote mwana aza na kati mwana akobela mpe na butu na moi ntongo pokwa aoluka bote satando aoya nango na réseau sociaux ke nalukaki bote mwana abelaki bani mabeka ndenge amemi yango na réseau sociaux mais ndenge mpe nalandaki conversation ya rita abaki ke efale bote nde renouveler mokanda bato bazolobaki apesa ye papier te ye alobi ke ya kopesa na ye bote papier po amotema malamu pardon totyana bomoto papa mwana wana comme soki basi de famille na bango c'est ça kasi yango nazoloba te nene ozokomprane te nga problème nange eza est ce que asali yango na nko ayalobango na réseau sociaux po ecréer le beauté baproblème na mwasi na coquette oui aza mokolo aya na décision ya kopesa mokanda to kopesa mokanda te ese moi na réseau sociaux era nenea mote ntango makambo bango eyini aye kobala awa faut pas oublier que était banini ntango ekomi makambo mokanda l'approche de beauté à côté de Rita na kati ya trauma mais era na kati yo te loko ozobosana ke avant beauté bala coquette bazala na Rita ndako moko akende mpe kofiance kaka mwasi mosusu panda azalaka na yango nazoloba tene azolobaka mosusu te otoloba sikoyo awa nanga eza wana te nga problème nange eza ngai problème nange eza wana te nga problème nange eza ke beauté abali déjà mwasa beauté paza mwasa média era to encourage te ba relation na biso quelque soit likambo aye nango na réseaux sociaux to encourage yango te aka afinga beauté amanke asale nini balongola na bilamba bana mwana kati donc encore manquer respect mais pourquoi faire nango na réseaux sociaux yango même ezande wana asolonga na police nango na réseaux sociaux pour humilier beauté pour alakisa coquette. Non, yoka est le monde inaloba. Oui, en quelque sorte, et ça c'est une partie. Oui, mais moi, il va filmer un nom pour les lois et qui va publier la photo. Le jour après, yoka, on a fait un exemple, on a pas beaucoup de bagages. Après, quand la fille est revenue, Paul Kakini en public, a fait un pardon en public. Ngai, la sonne wana, j'ai voulu que tous soient dans les réseaux sociaux. Ça peut être similaire que babetanga 12 mois bakena kobana na zo humiliation lelo aya ko mozonga pona ko renouveler ngambo na zo ifona la sabon que même le syndicale nene ne néglige pas si et seulement si ah ben oui de kana maboko ya Rita coquette foyer ba que fonctionnement mobile na poto izala maboko ka ya Rita donc c'est normal un exemple nandeko bisabino bazoba te koketi ape na mbongo nde na compte koketi luka oya poto bokoma basamba bebibale basusu baya poto mobali ya na papie te mwasi ya na papie te mbongo te koketi azala melo te esaka moto eza na poto na moto eza ya Congo koketi aza na Congo baya na mbongo te bon c'est trompé non lobi que so alobi na bibwe nene omoni ntango bakoye biso question nalobi boye nalobaki ntango tosadi nenea nalobaki boye ntango tosala débat il faut bosala débat na baconseil na biloko boloba ezala adapté na réalité na biso na poto ozoloba boye pasi ya mokanda tu as des frères au monaka batikeli yo photo na sa tour Eiffel ça fait plus de 9 ans bana mikanda te mais bao vivre mokanda eza clé na kati nene omoni ndenge Rita azwa monani bote azwa mokanda pa Rita bapesa ye mokanda mpona mwana pardon bongo mwasi oyo na mibali mwasi na mobali ngai ya nanga tanto na mobali ne papa Gilles mobali aye poto apres ina na bengisi mwasi na ye na bana baba yozwa mokanda après 10 ans babanda te donc non ye pa boyi alobi aboyi kopesa ye mokanda te ezaka mabeka nga mino na réseaux sociaux parce que normal te ke bokomisanga normal te ke so moto aza ya mokanda eza clé ya lola te
Non, ça n'a rien à voir. Il y a pas de moi na moi sabatu. Moi na moi sabatu lobby il y a batu ba mataki na mir na ye. Parce que lo bakete ko pesa mu kandate parce que avant boter renouveler mu kandate ça réalité ça en France avant la Vandaka. Surtout moi qui mu kandate na sima mwana avant renouveler mu kandate. Il faut les carita ça la courrier pour la préfecture na niveau préfecture pour pas accepter ye soki net irita passer les rapports mabe. On risque pas boter mu kandate wana ba boto la ye. Ozomona na sens que yebe mwana mwasa batalobi ke azana problème tata tata mwana na ye yesa le mutapite mama beka ko pesa ye mukanda ako renouveler na ye alobi ka ko pesa ye azana problème na ye te pourquoi koya koloba na réseaux sociaux lobaka mabe asalika yango wana kasi ne ba Emilia ka yango ye pa ye na ngoti Là, mon a pris exemple quand on m'a humilié sur les réseaux sociaux, n'a pas choisi d'être la montée. Tant on a été en privé, les bêtises c'est ça qui public. Là, on est dans une salle en public, on sait qu'on a pardon en public, ça c'est un pardon en public. Ça c'est le premier point. Il y a mon avis dans mon côté qui a sali ma humiliation est en public et donc ici est moto. Les lots, ce qu'on a les clés heureusement beaucoup mais j'espère qu'il m'a envoyé un solo qui a repris sa Mukanda pour apporter papa bana. Mais c'est une manière aussi pour vous annoncer ce qui peut appeler n'enga pétarabou à Chenyemles. Moté doit tout référencer. Keba na poto sur chose Mukanda na sima bana et qui n'a pas norme wana maman moi na bloqué et qui bloque des bouffis au côté sous merde. On sait que son Mukanda n'est comme un problème. Moi, ça c'est capable. On a eu son énergie. La fédérer la photo pour la base, on va la montrer au Mukanda. Tu t'imagines? On te connaissait si on zone dans Mukanda, c'est quoi? Et dans la réalité, il y a des gens qui ont monté mes soukas de nez à côté d'un Komodo. Jeux olympiques, ils sont ban. Là-bas, François, les commis qui étaient là, ils ont dit que ceux qui doivent qu'ils aient pour là, aux zombies. Ah non, aux zombies, à la kermesse, ah, là, ma chaîne, il y a Paris, et Belé, là, la Suisse. Parce que quoi, Kabamou? À un moment donné, quand tu as un seul côté, la réussite, tu sais que c'est mon canal, on dit à la case. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est tout. Il faut faire que l'État règle ma propre beauté en privé et non en réseaux sociaux. Il faut que tu entends ensemble la beauté renouvelée. Votre qui connaît tout, elle vous écoute. Et comment de la tête une façon de parler sans de la coquette. Et ça m'a voulu camouter pas bon de la Rita déjà baki que ya opesa na mukanda. Et ça que likambo dossier na beauté sur on a Rita pas comme on se en privé. Et parce que bazana moi mbula. C'est ça. Mikanda opesa la. Mikanda opesa pote za la boy. Ceux qui beauté a déjà 10 ans na ye. Mukanda na ese vandi azana suna besoin Rita te mwana ngokola. Et que ba regarder car relation pour moi na kati c'est tout. C'est ça. C'est voilà. Oh. Mais ce qu'on m'a besoin qui bateau Rita Yossana va live wana besoin intoxiqué. A qui ne repère ça Rita pas conseiller bakani. Nga kutu botia ça là été jour Rita inoti kana kwa venir. Oh. Et là il place kana fanaka. Jamais côté là on a dit que Rita comme tawana yebi en côté. Pas ta porte pour comment les ceux qui n'ont pas ça te voilà mukanda te mutu pas peut-être na. Koza élément mususu le motima na basi. Après tant que na kota la bana quel est le comportement et les propos autoloba akuna.
Parce que oui, Nabi. Bakali. Nene biso zande mabate biso na poto awa biso bobala pesa te mwana olia. C'est ça le problème. Ba futa ke pe na poto. Mwana olia mais ba ko memo pe soloka na ba paswa de mati. Qui vous Faut moi quelque chose. Bakali mutema mabene ni. Même si bazali responsable abota mwana kipara ete bazebele. Abasi msupe akina naona kimutema abe paswa alimentaire wana moni pe aki ba tenir pe na rigueur okozo pe moi contre table mais tenir na rigueur basa basi ya mitema mabe baza na poto bazali. Na bakali ndeti ngambonga fin du mois bako sans nyonso mais mbongo ndeya. Wow, quand on a calqué, donc ça oui, bah, après, sur la population alimentaire, il y a un peu malembi. Parce qu'à chaque fois que tu es impoli, là, on a déplacé à ma je suis pas impoli. Déjà, dans ton bon, déjà, c'est un ensemble ensemble. Consolation pour organisation moi na maladi to sololi ce qui peut-être et là on connaît ma papa to sololi na to l'extrêmement bon nga en tout cas ça moi n'a pas ça mais à 6 mois le va apprendre soit la face sur la parole na pour na moral à moi na paix na ma classe ma comme à déranger c'est très important mais ce qui quand on dit nga on a la raison bon et nango et to discuter avec papa sikoyo ngai naza même situation ya basi na ndoki wala mwana vanda omoni ngaso na soni kana nile siko mama mona na bengi yo pe moi ça ndoki moi ela ki na ba réseaux sociaux to encourager ngote la somme omoni siko problème ya nini problème eza omoni ile kuto na yo wana era tout ça net yo wana a dit à l'occasion de rien voilà dit merci maman Vaz, merci. Bato déclaré ba coach bolongo na ye wana. Ça bloqué. Yangai zaki bikende bibamba na bambaka na batama na bomba. Eza pomme de era. Omoni na bien nzamba sa eza ambaso ba bali ba passer ba 10 ans mariage 15 ans mariage bazui ba noté. Nzamba sa ali comme hasard te. Destin moi sur des aki ke na era mobo ya obambe ya mwana ko ya mwana bénédiction. Mais muto da bobo tina ye. Oko bando sa ba blo mobo ete. Surtout pas ko yele na réseaux sociaux. Ye ko bato ba ba te nga mwana français. Ye moko soki na soni na muto na 10 11 à béni. Alors, bon, en plus, ça la France, ça va wesh. Tu sais quoi? On dit Yaki Opo Yeli. Ensuite, na yela qui est poto Claude, va pour n'aimer qui famille ba na sima. Pas y a pas ça le coup. Yo ba si mamia le bana famille là-bas. Tu n'as pas là. Tu n'as côté na ba. Pourquoi tu pas? Et ça maman moi la sister na expliqué. Et bon on a boire ça oh, naza si place aza akoma omela bakisa dépression azwa mboki asolo terre oyebisaka no tanga yo classé o expliquer ba bébé siko na nyonso yoka nabimaki mabe me bato bayebaki te ke chaque ennemi na na réseaux sociaux azala na numéro ça qui est bien era ozomona mais à moi ça est sérieux comment le chaque ennemi na fois PC matière kala na vanda va boye baselo to kutani na disha tara ba basa to voyage mais na betele lisolo te kina na mona Paris na moka abeni sko mutu bongo tutala neti mama boye na mama na France o chupi na na pesi na ba a enyo so na ngo awa no di you za wish mageni utala mama ngala tu okomi kuna nini na mela yako koma bitita na kute pa vache kiri na bilelo na yo na vache kiri to sina. Ah oui non basa mitema mabe azan non toi qui encourage à monter sans ça pour surtout pour toi déjà besoin d'un moi pas besoin de problème certains bon à ce qu'il pas trésor mais toi mais que non bordi pas comprendre que lobby a été bazongana soki akabobea tosala bango bongo aye tosangeli ye
bordir. Papa te veut pas les analyser. Boke kwa arranger. Bien, d'abord, c'est là pour ma cambre, Romoni. Makambo wana liente asa. Tu vas pas tenir sur ma cauca qui souille. Et puis, il faut que ça la rabatte ma belle. Biso ko jabe ke bobo na te wana na ka pressé na beta na bordir to boso na pas trésor azongi pas trésor to embangu nani. On a confiance. Oui. On a confiance en Néné. Et quand on est tout fan, on a confiance en Néné. Nani era. Nene bakala lobaki bakala biso avandi na kiti ne wana milimo kota kai kiti le sa milimo bakali les jours où Néné au moni te ke Karine avait ta bordi Néné na avait ta bordi mo ko la beto bordi ba boyo bakali ba boyo ke chaque jour so Karine matika a ba boyo non ko ça ka Néné ate Nada vai para trésor a Bíblia, a Bíblia não libera dos la baba maliba matata pakabonate na mbangu na beta ya ngabo bito bozo ngwa bela so ni respect pour pas trésor ya ka oui na sala bongo na bela e maria na beta so ni ba asa ya Karine Nene ya yosko ba ke no ozongeli yaya yaya kuna entre bango na bango ba fan o ba finga biso ba mo swara balingani na bien ba fan wana basse classe vous allez na lo ya bango basse niveau T na bien bakali yo lo polisi yo robo oui yo balongwe lo balongwe ensuite délivrance yo bozali moteki basi force na batu nyonso bien po babosi mosusu bakota fere bakozala moteki basi kandeli yo baza musicien mama missionnaire yo moteki nana yo roboto nana peta yo robokala nana bete desati atekaki yo alobelaki bongo yo na rap za Rick Roll festival ya barapeur na Alde ya Gombe na Wallonie Bruxelles. Voilà bandeko, je crois Bolandi, Chantal Bola témoin et Raépé témoin. Alors, tozo ebate soki dekonabiso Rita eza dépression. Pourquoi oki kosala makambo wana te ya kobata ma il faut kaka ya nango sur les réseaux sociaux ezosopa ou encore ya zosala ngo po a zokisa motema ya coquette po coquette pesa nini a rejeté beauté image hey mais soko tali na ba commentaire bato ebele bazo condamner Rita because que non façon azo se comporter eza vraiment dignité ya moi si vraiment na âge na ba comportement na babilo kwa nazo sala franchement bandeko basi ebele ba obaye babaye babengi yango dépression ou comment. Voilà bandeko, je crois Bolandi bakali pe alobi ke non amemaki na jour amemaka bango wana beauté image azalaka te mais Rita bimaki aye koyebisa biso ke non amemaka bakali na garçon moko boye na nani na beauté image, c'est-à-dire que non azo pe na mensonge siko pona nini nyonso na po blessé peut-être coquette atika ou comment, mais coquette pe ndenge azawana ayebi vérité toki pa itozonga. Mais to pesaka conseil na Rita aoke nango mabe déjà mensonge ya liboso bakali abimi bino moko boyoki bakali alobi ke non beauté image azalaka te jour wana, mais ya lobaki ke non amemaka bango nyonso muto asuka ke na kozongisa ezalaki beauté image bakali alobi beauté image azalaka te. Hey makambo oyo muto azokenda makambo mabe eza kaka Rita na oyeba te soki eza nini
Ce qui est vraiment nini na kati ya ndeko mwasi oyo. Ata dépression yango. Oh nyonso mobali asali yake a honorer mutu mususu alatisi robe pembe bagi papa. Mitema ngo ya ndeni bino basi mususu bozana. Pardon Badi. La grande famille, beau aimer, beau partager. Je crois Bolandi n'a juste qu'à partager na bino boyo kabakali et moko ko confirmer déjà mensonge à liboso. Oyo Rita akosaki beauté image azalaka jour wana te na 2h du matin. Azwaka amemaka de batumi balé oyo apesaka bango lift. Pardon Badi. Voilà, tokomi na suka analyse na biso bandeko, beau aimer, beau partager. Ezanga wa bino BBC Mpoyi TV. Tokutani prochainement. Babisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoyi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoyi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.